Sami. Ouais. Soki Laurence a na vidéo wana. Yebisa ye apesa yango na mutu te. Maziongo ndenge nini Moïse, c'est ça le problème. Soki yango nga nazo yebisa yo oyo ekoki kokoma tokoki ko evita ngo ngai na yo sikoyo. Oui. Est-ce que vous comprenez nga? Si, non, on comprend. Benga papa Marteau, benga papa Sami. Mais Moïse, non, les gens doivent avoir explication pas ba père. Ya Semi. Zela vient moi sur la zela. Moïse, bon, en tout cas, Nalandi et Loro Zolobi est très important. Et Loro, c'est ça qui a plaisir, hein. Parce que ce roman est comme 23 heures, hein. Biso to magi banda batongo, ce to monde to zal to telemi likambo yo. C'est pour éviter que Ebota que ça prenne les ailes, parce que c'est ce que je veux dire. Donc, il y a nous avons tout téléméli et loko yopo. C'est pour ça qu'on le fait vraiment dans le calme. Quoi. On vérifie d'abord l'information. Oui, oui. Il n'est pas encore trop tard. Oui. Il n'est pas trop tard. Ma bé salami ezali que Benganité na moyi boye bo débarquer bo komiti pa maïzien. Moïse na bengi yo mbale belé na bengi maïzi azo répondre te. Na Belgique nazo zonga France na connexion te. Makambo yo eza makambo ko mema na mbangu te. Ya makambo minene bomona ngo ya makambo mikiete. Ya makambo eza na ba via batu bakoko kufa e makambo ebile ko za na kati. Obinga papa Marteau Oswana papa Marteau ya Semi binga Laurence yebisa ye akanga munoko na ye abeta lisolo na mutu te. Oui, oui, Moïse, c'est parce que on a tourné la question, en fait, pas question, mais tout éclaircir dans le monde de quelle situation. Je suis très content parce que et là, avant que Makambo et ça, la parce qu'il faut éviter ces ridicules. Ils ont un niveau morobo. Je suis pas trop bien. Mais, na la lipongite à cause, il y a grandeur et likamboana. Donc, c'est-à-dire que tous les gens qui ont se déplacer pour te commander une filature, ça n'a rien à voir avec le moi, ça nous cancelle. En tout cas, tu vas vendre sur la peine, sur la tranquillement, nous avons un téléphone. Moïse, tu me connais bien, tu nous connais très bien. Donc, les alliés que nous devons vendre tranquille, boto solo là. La chose, elle est là, mais il a fallu trouver une petite solution à ça. Et pour éviter, c'est ça justement le problème. Il y a un moment où madame c'est ce que moi je vous demande. Oui. Papa Marteau Sikoyo, Papa Woyeb Sabino, parce que nous avons pas Marteau depuis lundi. Likambo bino boyebi lelo, parce que yasu likamba ubomba te, yoza muta SPC, lukwa ngana muta SPC. Biso musana biso kobatela ba papa veiller na réputation na bango. Songa Moïse na tiba makelele na ba Facebook libala na nge kufi eza pona lingaka makila ya simo kimbangu baka bwana te. Na changer etaleli na ngana ba papa te. Mais sikoyo on doit se prêter main forte pour éviter les pires. Quand je dis les pires, je sais de quoi je parle. Maître Charles, on s'en très bien, on très bien. Il faut éviter les pires. Il y a Semi à Solarna Laurence, ceux qui aiment les vidéos. Mais c'est quelle Laurence déjà là? Ah, de madame, hein, madame. Ah, ok, ça va. Oui, ok, ça va. Semi abenga ye abeta lisolo na motute malgré colère wa kokoza nango lelo envers ngapo ayoki ke na bimaka na maizia lokotanga libanda kotanga na ndaku na ye ovandisa ye Laurence kanda na ye za makambo ya Moïse akotisa makambo ya papa na kati. Moïse, mais tu comprends très bien. On se l'a posé, hein? Nana tout n'a des questions, hein? Moïse. Si vous avez un père Ezalia, et vous avez pour faire les athées. Et puis, ce yom dans la vidéo, on effacé en fait. Il y a Semi. Oui. Et là, on a zolinga na loba na bino, yango bino bo comprendre ngate. Alobi makambo eza minene, o ndenge bino bo kanisela ngote, bozo comprendre te. Yango na zoloba na bino to éviter les pires.
soki Moïse aki mwana ba papa te omoni lelo omoni na ali awa bino botelema wana te oyo obeta lisolo pasi moki mbangu te so nalaki mwana ba papa te bokobeta lisolo papa Sami te boya na koma papa Sami esika botelemi wana te. Vous comprenez nga? Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Maître Moïse soki na betaki papa bambata mibale to misato eya mpona kibondimi nga Moïse na kokende kokanga papa na hotel te. Ok, mais sikoyo na bana papa maître ya semi boyo kanga na mwana papa eloko échanger na ngai te na lobi na bino to kopesa na maboko sikoyo po to éviter les pires na koko loba na bino makambo oyo nga na moni te oyo nga na sali te oyo nga na yoki te okondima na ngai na ya semi ya Garvey to ya Shaolin eza ndenge moko te. Je ne sais pas Shaolin après avoir koyeba makambo eza na kati ya Moïse akozala ndenge nini to semi to Garvey komena se maizi ya te. Non, loin de là. Moïse. Osala eloko te. Maître. Loin de là, parce que pourquoi il y a lingo solo na bisote, hein? To yé na makambo wana kutu te. Akokoka te parce que asala crise banda lundi na 20h. Auti ko lamuka lobby, abimi na hôpital lelo na 16h. Lelo vendredi banda lundi abimi lelo na hôpital. Non, tout ça, c'est parce qu'il y a un joueur na second degré, quoi, donc il y a un joueur trop et pourtant. Non, mais elle nous connaît, mais non, allez. Moïse, ngam na kota ki na nyo solola na ye, na solane calmement, a moni bango, oui. Oui, non. Pesa moi anecdote moko mokie. Oui. Père na biso mais père ba na nzoto. Nzoto o père baza nango basala makambo nyonso opso ko sala. Moko mibale misatu sava. So ekomi 10, ekomi 20, ekomi 50 ekomi makambo mosusu. Ya seminga après vidéo mona na fini tata na ngana ngana miboma. Oui, na yebi yango na intervention ça m'a vite. Nga na linga na miboma atati to na sing bolibisa linga na miboma mais makambo na kutai nango après o esali ke na sala ba investigation tina koma na ba niveau o na komaki eza makambo yo ngai na mitambusi te papa baza papa na biso nga na mwana 26 ya solo ya tongo ya semi oyebi omonika ba guerre onde bosa nga tala ba video no so na tali na cheka mutu na se banda lendi na otala manzuze osala ba vidéo na tika mutu na se surtout abana ba papa biso to ouvrir ba papa. Ce que moi je fais, c'est que je vous demande. Laurence a été trop bête parce que asangisi na makamba bolingo na ba contentieux na Laurence aza na compte Gmail na ngai. Avec mon compte Gmail ayebi ko zwa ba fichier na nga sans que nga na yeba soki eza na kati ya compte Gmail na nga. J'ai pas envoyé une vidéo. Bon, na bengi lokola mama ya mwana na nga na tei na yebisi ekeba na nzela kingani. Bon, azwi curiosité na ye. Mais Moïse, sikoyo. Maître Moïse. Oui, problème na nga sikoyo tala na bengo ata omo, hein. Sikoyo problème na nga sikoyo na okanisaka wa. Mais maintenant la solution parce que mutuko nenge fandi boyawa. C'est quoi la solution? Parce que yo, dans un système de modération pour les Camerounais, ça c'est déjà parfait, ça c'est très bien, c'est très positif. Tu battes la rabat père, yo nanga yo yebi. Tu battes la rabat papa. Namakambe bele, yo yebi. Tu le dis et tu le fais. Parce que ça na kanda makasi ya papa. Nga. Quand on a taliné na défendre rabat papa, papa pesa mwana mwasi rendez-vous na hôtel pour filmer ba film pornographique. Na yaki na mbeli bona boma ye histoire ya vide. Non na komi na kati hotel wana na moni nga mona leli. Epesi nga kanda. Na peti bambata na boteli biloko nyonso alaki nango na démarrer mutuka ne na kena. Nga mona bengi pa Michel na ebisi bokezwa papa kuna na hôtel. C'est moi qui lui ai appelé.
naza mwana bapapa azonaki mwana bapapa te mais les sikoyo tobeta lisula pa sami te po boyeba pe te yengamu nasali mabe na mwana bapapa ntango oyebisa bino toko koevite le pire. Laurence aki mwasi oyo nabalaki donc compte Gmail nanga c'est normal ala nango biloko ya na kati ya Google soki nini ya semi oyebi makambo ya multimédia oyebi ke soki oza na compte nanga télécharger application omona biloko ya na kati. Et c'est comme ça, Laurence a moni ba fichier wana, a moni vidéo wana, et je ne sais pas comment elle a fait pour atteindre la moto, soki atteindre la moto. Ya semi soki moi ezali faut benga Laurence ko étouffer likambo et bima na bato résolution te. Ya semi zo na nga vie. Nazoka. Faut ko ebisa e bima te. O soki bimi lingoma papa simoki mbango ekufa. Yo benga c'est ko exister lisu te. Kuma kambuza kunya minene makasi e ko bima te. Ngasko nangana lo babo na comprendre mais Moïse nangana lo babo ya Moïse to katena yo hein ouais benga maizi ya lo bana ye biso to yaki na ninga mabete o comprendre merci mieux za grand frère na ye zonga na kata pale so bwani banda te aza na minito ninga za monter aussi mbate ya semi mais osali mabe okoka kokende na bato ndenge pe oyebi ke ndeko na alaka vulnérable oyebi bien que ala ba problème à dépression pourquoi tu pouvais faire ça non non to solo na otu no ya semi nini faolo bananga na mobali Moïse au moins ti biso yaki ya semi oui ya semi oui oyebi makambo ndeko na yo asibir na papa soko wana posa na bandolo so na komi na parler na obenga Semi benga Laurence yebisa ye ata mabe nini Moïse asali ye associé makambo Moïse na makambo papa sami te soki lingomba ya papa simoki mbango ezwi likambo na video oyo ya kobimisa na bato ekotangama na mutu na ye abimisa yango te atika kobeta lisolo na bato yoka Semi benda ye matoi benga bon nga na osala ngo sikoyo après na rappeler na biso que to soli na Laurence na osengo ka elo ozokata wana ndenge ozokata lukozwa pa marteau ouais na obenga pa marteau na obenga ye mais na nga na senga ka elo moko hein ouais no lobi na ozonga pa maizi na calmer pour to kende mais benga maizi loba na nga na ozonga na nga moko parce que na minute yo et comme likambo ya ndenge ingana na facilité ya convaincre Laurence à se calmer yo yebi wana petite sœur yo petit frère courir le kagitoko benga maizi ya ndenge za monter et osala bien te yebi c'est que na ozonga na to développer ya sebi obinga pa marteau osula na papa aoyebana bino makambo papa zoli na Laurence dans la journée je crois bien qu'Amérique va tranquilliser. Maître Moïse. Oui. Voisin. Tu peux aller. Non, oui, ça me dit. Non, c'est ça. Il n'y a pas de problème. C'est ça, oui, je comprends. Hello. Moïse. Ja, ik spreek Nederlands, maar niet. Zeer goed. Niet heel goed, maar